Qui va être devant attends que là, on a libre sur la bise. Aux Antilles. Antini. Aux Antilles, vampire, on peut Kim. Nantini. Kobanga terre. Ok, total, to e ba kwana kati. No, they'll be fine. It's not that scary. Entrez-en. Non, au nom de Jésus-Christ. Okay, papa sera devant. Non, papa ne peut pas être devant. Papa za liboso. Yaza papa. T'entends que l'on est à liboso. T'entends que moi, il y a un peu chaud. Kako yo so balé. Téléphone. Ce qui au quoi la bonne carte. Eh, ngala za na carte. Début ça pas gagner. Zana lo wana linette. Oh zana lo wana linette pardon. Oh il faut na mona personne. C'est la nan. Na o mata. Mais mon Lili hein. Ya Noël na o monote. Escalier. Oh my god. Mama. Eh, na o no mo zo bi na ya. Maman. Ah oui, non, y a rien. Attends. Y a rien. Bon, Gali, tu as papa qui est mon quoi, mais je bats. Eh, nazo monate. Ya Noël inga yo tikinga. Nazo monate, o butu mo nga ganga wa. Jésus. Jésus enga inzabe. Oh nani. Mama inzabe. Oh nani. Mama, Jésus. Oh, yo sana papa na zanga moko. Jésus. Yanni la zoko sara elo tozo banga. Simbanga ya. Is it okay by decoration? Is it okay by decoration? Misusu wa simba abatu na mkongo. Is it okay decoration? Jesus. Mama. Mama. Yes, we. Mama. Yann le bloqué sur Nzela. Oh. Maman, oh nanyo. Oh, bébé avancé aussi, non? Avancé comment toi? Jésus. Oh dinosaure. Nazo mona te. Il a dit. Il n'y a rien. Il y a rien. Maman, ah ouais. Jesus. It's not even that bad. It's not about organization. Ah, t'as dit les gars. Les gars. Hein? Maman. Jésus. Mamé. Oh, son pote à nyoka na libumu. Jésus, maman. Yann, elle est ah, look at her. Yann, elle est
Maman, Jésus. Maman, Yana Masuba. Ah, nazomona mutu te ah. Masuba. Donc katara te Jésus. Maman. Kuna Maman Jésus. Yanga simana ngai. Yanga ngana obima na ngai posa ma. Non, mais t'es souvent. Ah, on est déjà somo. Jésus, ici il n'y a rien au piano. Oh, Moulili, tozo va plaire, tozo kenete. On est à Noël. Maman est. Il a tout porté mon col. Il y a Noël ici là, non. Là, non, puis ma pardon. C'est pas fini. Camila posa ma. Tobima, eh. Yeah, chef flash. Eh, ngana kena ke oluka place na se soulager. Conséquent. Eh, boy, ça va pas allumer. Mais tout le monde a tête. Ah, so qui pose ma soupe. Allumé. Conséquent, non, bangi ça. Et puis ça pose ma soupe. Allumé. Yana wapi yo? Eh. Attendez-moi. Eh, t'es non, c'est qu'à souter pour la carapace à ma soupe. Maman, Jésus. Eh, maman. Maman, on doit sentir maintenant comme on t'aime. Ouh. Nzamba Lola. Jesus. Te bozana yana ngana kena na misube la libela po. Ba joezo bangi sa po. Toke na temple exaucé ma. Yana na pesa oni live nanga na kata. Na kena na sesla. Violette. Toke go sesla avant. Donc il y a bani les gens ba reste trouver ça que c'est tout là hein il y a né la zoko ça azoba et l'autre côté mais t'as même kangi jadi na kati eh kakon reste trouver ça kuna to mikende la libela boya to utiliser instrument wa te bon na kati na hey, Tozako enjoy. Ça fait du bien, hein? Mokozo bang. Yana le binini. Yana la vikati la kati. Bajaro bango tomatango kala na babo moi. Nga ba foire nyoso na yanga na poto ana linga okota ko banga te. Nga asute. Surtout ona so bota nyoka na libumo Bad vente. To profite awa ba nini ba resume na kati. Lost Temple Adventure. This is more of an
Hey. Ding 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 ding. Il y a un peu mon portable là, là utilisé ni reçu. Kakolo muli kunande. Bon, on a tellement laissant pour chasser ma démon, ma prière qu'on a là-bas donc on a dans mon idée on est TikTok. Yoka. Hey, how are you? How are you? How are you? Jésus. Ouf, Tokyo. It was 2 minutes from where we were. Even 10-10. On y va? On prend celui de zombie. Ah, bah zombie du sous. Ah. D'accord. Tenez qu'on utilise les sons pour faire toujours qu'ils aient plus que ça. Tant que sorti dans les amoulaïs qu'on les a auto. Qu'est-ce que nous comprenons? Violette, Tokyo. Oh, il y a ma ça, il y a ma zombie. Ah, ça, c'est ma zombie. Eh. Ouh. Il y a un lieu d'anti-zombie. Au lieu d'anti-zombie. Au bas de l'autre, vous avez banga ya Noël. Quand le bébé a obsé la terre. N'a pas la monde de kanga, nous allons bouger te. Na molimo na komba Yesu. Mais ouais, ça va pentir. Na ça na makila Yesu na. Totambola. Te malili. Malili. Ok, famille nanga Tokati. Ndoi, Sylvie Bunkela, Ndoi, bonsoir. Eh, moi c'est un vieux big vert, Ndoi, n'a jamais coûté na ko boire ça yo. Eh, jamais, Mandoi. Yondo ya Kinshasa te, nga pe Braza na ya kate Ndoi, moi c'est un vieux big vert, paix à son âme. Ah, Ndoi. Bon, famille Tokati. Famille nanga, y'a moi c'est un vieux big vert. Ndoi, ya Noël a pesi ombote, tozo mona soujou to na romelati, o sela biso avocat, o tia avocat, tia ba mayonnaise, je me rappelle. Eh, moi c'est un vieux big vert. Bah tu peux famille on peut na katate. On y va alors. Ouf. Kako les autres bougent à tate. Oh là la télé. Moyen et il y a un lieu pour la tête, il y a un lieu aux autres bancs, il y a avait trop peur. Il y a un banc au bar. Au kangi, il y a ok. Bon, balo, casto. Total. Maîtrise, ça va. Oh. 100 000 personnes au tu as conseil bandu qui me soit tala biso bandu laisser oh peso ku tene fara fa kako la banga kako la binanga mais au pela na butu na ola la te au pela butu na ola la te laisse le c'est très capital là on a eu bon na katate pata moi je devais être en musique voilà eh Jésus au moni pata nazo ka famille nga bazo yoka yo au pisanga imito na peso portable non ah ba yoka kaka
Pata, au monde biso de tout la musique. Biso ça la couleur moroté. Biso ba musicien, hein? Ba musique profonde de Bolobak. Et pas na biso. Ba catholique bata la biso. Ba concert de biso. Ba protestant bayaka, ba musulman bayaka, ba nani, ba kimbangisi bayaka. OK. Voir même ba tout muso on na posa la bango promotion te pour ba ko na ba moté. Ba te misala mabe bayaka pe kota la biso. Ok, na okaka te falinanga. Ba o bazana l'esprit méphistophélique. Méphistophélique quand on dit pas traditionnel. O bazana bazakana na nzila wana ba ka pe kota la biso mpata. Si vous le ba kota la biso musu pe akoya ba imoni sarate. Aye tant musu asepelaka na yo, aye pe l'esprit ko tester yo. Musu pe akoya batindie kende au baby Satan sous ambiance abatuana na scène. Mon super azan bilo connaît ma bé. Donc ye bilo connaît ma bé wana. Donc amila tango atam sous pona yemoko. Amila tango yemoko mais pour soutenir orchestre. Mais yemoko biso te na sauter. Pata non c'est le moko. Oh moi bien. Là le bango tant sous ça va fait que ça la page avec tous les récits. Page nanga ba famille nanga ba la maman pour ça ba ça nzambe. Ya no ni alligator oh ba ki na check na nani. Voilà pata. Donc c'est le moko c'est très capital kanga les kambo bandi même ba yo kambo. OK. Au moni biso ndé tout ça na ba famille hein. Ba famille na biso ba koko ba kufa ba biso ba kenda. En tout cas, nous avons la Bible. Il faut dire la vérité. Mon Dieu, c'est la Bible, ne te condamne pas. Mais, ils appellent à l'esprit, nous sommes au Yikenda et mon anamatique, tout le monde a raté. Ils se peuvent basaler, bassiste à rabatou. Il faut dire la vérité. On a habité sur le Bimabé, au Gogi, tant sur la guine, le Bimabé, il y a maman passé. Maman, au monde, il est seul au moment. Bisso, c'est tout. Biso ndenge to soumettre un concert à son pata. Et ça na maman mo boye, c'est de mettre un concert à biso ba stade de martyrs. Hein? Ngana beta c'est 4 fois stade de martyrs. Plein. À l'époque. Sikoyo, série to ke beta na Bercy. Hein, la langue pata. Na Hollande ya maman mo boye o talanga na ndako, na toto fana na rue de la paix. Maman Big Ver après nous ba bisou exaucé. Maman a eu pata. Oui maman ibsanga. Maman les railler à le ouera. Tu as eu chaud hein? Non pas de problème. Donc on a na kasi. Ouera, bana za fanatique na makasi. Na kumisaka yo, ya linaka yo pingi. Na za pena vrai fanatique na yo, na linaka yo mingi, na lingi o memanga na poto. Nazo lando très bien Noël. Abi o memanga na poto ngai. Na memo na poto. Tu veux je te donne les portables. Ouera, nous avons besoin au Mémangaï, na poto. La Bercy, là, qui est des concerts à Bercy. Dans le sein de Sayongabi, maman, je m'excuse. Non, mais mon poto, on sait ça dans quel sens? Ah, mais go, you see that stop sign? Turn On right, sait that's ça stop dans sign. Oh non, ouais, raison na ebisio, makamoma na sala pona wenge musika ya yo. Yo yebi na yo ti. Abi wera. Yo zana toute catégorie ba fanatique o ba se sacrifier ka pona yo, mais yo yebi bango ti. Pe ko yeba pe bango ti za la supporter. Supporter mo akumisa ni équipe. Ye pon équipe na ye, équipe na yo. Ko polate avant qu'il ait assez les chaînes de prière na ye avant ça la paix ake assez les baboko kuna ina ndenge na ye pour l'équipe ne polate c'est pareil comme bino la musique na bino wera ngana za mama we bakelo ko ngana sa mama loba abi wera tango susu okondima ngai te na subisu makamoko kangali kamna biso lelo abi mama nakomi ko banga makamoko solo bela ngai tango susu makamoko ongape nakuna ko banga na minute za makambo yebisanga mama je n'andimite que au sacrifier vie na yo au be sacrifier makambo mboka ya yo famille pour la musique nanga na ko pe ko accepter ngota ba kilita yo wera na sacrifier loko bo o famille nanga pour na yo na ko boya ngo parce que ngana za je suis une famille chrétienne na ebinza me na ko linga makambo wana ti abi bo wera pour na ebiselo ko moko au
moni concert na yo à Zénith et concert na yo à Stade des Martyrs les bois na concurrence na JB l'air va tindela ka bino mbula ngamna kanga mbula wana ayibo kanga mbula ndenge ah bon abi ngamna kanga mbula na wera taku lokolo na ezika kana retour basala ngai oh abi wera tamba tindeli mbula mbule komaka tina batinda batumbula batinda kompata pona elingaki ebebisa concert bakija plein na stade abinga na mona ngala sabino na kosala beauté na zui kombo na komboli na lobi makambu na komboli na zui makasi na bwaki na vandi na simanda ko na bandi na mona kaka mbala moko kake moko beta ki wana petit et raté et zui na nzete ndamo so ngala lokolo tandi lokolo na ngisala abina sala ngo yo wera nabi mama olekisanga pardon ozoloba eza malobezo pana kata ndoko na yo na mutema lo mutame mutayebia moyena jijo pesa te poso na bina jije na boya makambo yo lobi tamsusu na mutema o sepela te na koyebiso pete ki tamsu mama merci na makambo sala na ba sacrifice au sala donc tamsu onga na koyebiso kaka onga na koyebisa yo en tout cas vraiment oh njosu yo sala wana ezaki volonté na yo ezaki sentiment na yo mais tant mususu na kuti ko pe beauté ndongo na ndako absolument quelque chose mais pona memo na Zénith et aussi mati abi wera oyebaka ba chef coutumier union sa ville à Kinshasa ba soutenir yo na bina yebion parce que pauvre Nico papa na ngai papa leki na ngai alaza bina ba chef coutumier soutenir yo makasi balinga yo po chef coutumier azaka mutokolo wera chef coutumier assemblera be et bi assemblera elema kenga na yambisa ba chef coutumier yesu na bandundula la kenda kana mapata ba assemblera pe tu assemblera mais la ba coutume na bango c'est-à-dire makambo basalaka eza ba nini comment on appelle ça ezali ba principe na bango makambo bango oyo ba tradition na bango basalaka c'est normal même ba coutume eza biblique c'est vraiment pas la tangwa Moïse bon et ça bilo msusu Jésus qui c'est qui ko ayaki a longola ki mususu bon parce que nous sommes des bantous et ça ba coutume autre ko ignorer jamais les tu libala bon libala les coutume to longola côté les coutumes tant yo bi que hote na lingi bosko mbonga libala to seka quoi pata est-ce que yebaka yokana pata est-ce que yebaka yana makamu sur le biso ba tradition papa yokana pardon na mwana yo za pata oyebaki ngana so loko moko c'est très capital au numéro côté pata lo moi relation je suis né au village à Moliam moi je suis né au village na botama na Kisasa te na ya mwana mokisi pour dire la vérité. Moi je me rappelle à l'époque l'air biso bazo boko la biso na village biso to la ki village on est à âge à 4 yo kana na biso kasite masolo mama bete la biso ti ba na masolo ayi sanga Noël et pas na biso za kindengeni ce qui neti ligne longweo bakamata boki likala likola tol oyibango ozwi likalo bwaki na tol na lino mona lino moti malamu kuna minu bota kuna voilà ya solo nazo soba kamuzuzo ngana sayo likala kuna minu bota kuna na coutume so neti mwana ziki so ziki si mwana basala kanini kala yake ndeni fo futa soso na neti ngana eba ata gladi ya Jadi, nanti saya nak ni nak motor mana dia, bila kita semua la koko na eso, so esa beba kuti. Mais yango la bimpata. Sikoyo, ezana makambe bele patu sebi kezanga erana likasa mo bokala na mboka maso senga bikala wana. Afi likala te zaki likasa. Babuka ngona. Oba no tshana kaida to zaka na classe. Ti, ezaka ndeni, letu sana problème na mutu. Ozobanga koya po soki te akokita mosu kokangisa yo ou bien mais wana soki eza ya mabe yokana lipata landanga na bien akokosala mabe soko ozwi likasa na soko obwaki yango na liboso ya ndako
soko nyatika likasa na obosa na makamisa mutu te wana ça sali pratique ma bé eza coutume eza ma bé non ko ndima ngote maintenant na sali likasa ko nzambe pa ko sala ke banguna no bazo ya vers yo aveugle bango lananga la bé s'il vous plaît pardon OK na logique na sali likasa nzambe mtasali likasa soko nzambe nzambe masumu o mais pourquoi ka nzambe ngo bilo mususu to simba raté na solo moko pata est-ce que yeba ke lo mono solo moko est-ce que yeba ka nyamo bonobo ngana sala na yamba Madame Sali as américaine. Na sala promotion ya bonobo yeba ngona bisasa. Na yebi la ba livre na autre les. So that's the one you don't address that you found. Otanga livre o bakoma bakamba bonobo. Na mona kozana ça, tu vas les appeler. Na yebi mon pateli ke bonobo botre après 5 ans. That's glad he gave it to you. Oyebi ke bonobo azaka na Congo. Azaliko na ba sefu na Zambia. Oyeba ka bonobo. Batilisa ke ndenge nini? Bonobo asazwa kisa sida, bonobo asazwa kisa corona, azwa kisa sa mokili tout sauf rien. Bonobo soki n'est par exemple aux alelo na sida, hein, vraiment yo te pata. Bon, prenons que prenons kakola za na sida, mais c'est culture eza explication. Bon tolongo lio. Te yoka. Bon, mutu moka nzela. Te zela. Tala la ninja na sida. Ninja te ha. Doka mutu moko kaka nzela, mais tira mais c'est X. Oh. To combien wa? Ah pas na temple. Yokanka. Ceux qui ont maladie, par exemple malaria ou typhoïde. Yokana, pardon, ça t'a ébanité. Faut combattre mutu parce que mutu oiseau vivre. Tira mais c'est X. Bon, ou bien madame Y. Ça va. Bon. To chakaka. Kakoni. Bon, to chalo la chaka Congo. Tika chaka Congo. Oh, nazo pesa kaka explication. Non, ba explication tout ce qu'on a, tu vas pesa ta na Congo na oya no way. Baka mais c'est X. Ça va pas trop, mais c'est X azana sida. Bazui kaka seringue. Bake ba piqué kaka. Donc ba bendi makila wana, ba injectant ngona bonobo mpata. Baza suko bonobo ba kotie na forêt. Siko l'air siko bonobo akokota na forêt. Tulanga ni pata. Kisi oyo nini matito akolia. Soka ina oka kisi yango wana. Ouais, les autres choses. Yo kana so siko tango bonobo akizwa likasa na ayenango yango ndi kisi oyo bako traiter mutu na malade. Est-ce que ça péché? Ouais, les a péché. Te wana kutu te eza konzambe de mutu. Maintenant a créé bonobo. On a créé bonobo. Bonobo za nyama nzamba. Alors, rien le bien. Nous à l'époque, tant tous dans le village wana, tous là qui n'a ba utiliser comment ba plante médicinale. Ba plante médicinale, ça dit ba plante wana et ba neto ko kiri ba. Mais lelo yokana yango lelo oyo ba confondant pata. Lelo ba paye baraté que mundele akoma que exploiter biso mundele a comité na niveau ya kozama kala. Ozo to lamba selango a pepsoda. Oui, na ba mundela zona lumba et ça rappelle détoxification dans zone. Mais on a le but. Mais il y a une parole ba recherche. Yoka na boité ya no. Et ça la même parole au Bible na biso kakoyo. Diable peut akoma ko utiliser la façon ma bé pour la pratique na ye. Les apendenge moko même ata ba coutume ya malamu ezali mais coutume mususu comme ya ma bé comme ya diabolique. Mais oya malamu photo zwa. Hein? Oya malamu photo zwa neti ke moi si ça na mobali moko eza coutume. Photo débattre en photo débattre en littératurement avec des preuves. Avec des preuves comment? C'est-à-dire tout quand appelle la recherche approfondie. Recherche approfondie tout ça en parole. Non, approfondie tout ça. Tout quand on a Lévitique, tout en livre Lévitique. Aux yeux maintenant tout qui na Google. Google T, tout quand on a Bible. Google ça na nyosot. Dans Google il y a tout dedans. Non, il y a pas tout dedans. Bon, to lukaka na kati ya Bible. Il y a ezana ba coutume oyo to ko jamais ko ignorer na ba vie na biso. Hein? Ne tu yo boye au niveau balisa mwana il faut lia mbonga libala il faut tata mwasi alia zwa liputa tout ça wana ko jamais ko longolango mais là ba coutume mabe ote mwana nga ndongo kina libala boye faut les kana samba ko wana ko miki ndoki ko linga ngo mais ba coutume laisse-moi t'expliquer pas dans bien lelo na kisasa to chango en Europe te Europe makamba ibiango te Amérique ba ibiango te tala épidémie oyo kota leo na kata Congo par exemple mutaki ba bwakile mutu mbasu tala bwakile yo kana mbasu mais
mundela kwa traiter mbasu te mbasu ezaka na makasa matiti ba pesi ba bipakola mutu mutabiki landa ngana bien yo pesa ko pesa mutu mususu ko pesa mutu comment ko traiter mutu na mbasu ezaki site ba yesu ba chaka ko mutu makolo na yo ya biki et autre bango sur les te ya yo na zona na faire comprendre au même na kati ya bible wana eza na pona bosani chapitre ngo eza na chapitre mususu oyo penda ke Nzambe a recommandé peut-être sous la likamboye même mata ba raisin oyo ba olive oyo ezaka pe ba médicament selon biblique eza ba acte mo prophétique ezaki cité nani prophète Élisée azwaki mungu akeko ko assainir mai eza acte mo acte prophétique oyo Nzambe banganga nde suko bandoki ba balola ngo ba konsola ba pratique diabolique eza ba comme ça biblique mais ce façon yo utiliser bon, pas tant que na question mongo nga na zala nga profond toujours dans tout le temps. Jésus azwaka poto atie na miso avec. Mais bandoki sou azwa ba poto ya cimetière ba pakoli bat na nzoto eza contraire. Eza démonté. Donc tout le baki eza na ba plante mosusu eza ba plante mongo satanique. Non, plante satanique ezate nyoso tunza même ta créé kiango. Mais c'est quoi utilisation utilisation ce que bazo ko utiliser selon que ndenge Nzambe a tinda kiango depuis le commencement du monde. Ozo comprendre plante eza mabete eza ba plante sous na kati ya Bible o pena ke Nzambe alobi ke non plante oyo ata ba mbila oyo ya no mbila esukola miso est-ce que c'est satanique et mais ezali ba acte mo mbila kako esukola miso mais vous toujours pas ko zwa mbila wana aitiza on a pratique mabe yosko ba ke mbila wana Nzamba sakeza mabe non mbila ba teza bien mais muto aitiza pata oyebi na ko biselo moko biso na mboka na biso ezali au mot très capital ba fait ba loko nazo que selo ko pata avec l'expérience tradi tradi comment je peux dire villageois ou tradit je sais pas les termes biso ba tradit moderne biso là au moni ezana l'esprit musum pas tes arabes esprit ezaka esprit diabolique satanique ko ba yango physique quand on dit physique ça dit mutumo aye pena na kindoki physiquement comme ça après oui que batu wana sikotamba ya kamili mwana ya bango batinda wango tinda e banga ba koma est-ce que yebike ezana ba geste mususu ezana ba acte mususu ba kosa na biloko wana kondi bango te par exemple selo moko pato monaka mungwa kaka o mungwa na mai soko kasi on a le bité mungwa Nzamba recommanda kiango pour faire les épaules na ko la saleté na mai ba maiso na mai mais est-ce que batu ya monde a terre ba comment ko utiliser mungwa pe pona ko sala ngo misala sana ba ngona be non et ça différent ba trichaka kaka ba bongo la non mungwa ça dire solo ko la mai ya mungwa au moins niti mutumo ya kima be na ndako be mutumo osomone sima be na kata ndako na yo neti ba tizaka azuka mai ya mungwa wana siko ekomi doctrine ekomi ba pratique moko aitiza neti obi ke soki mwana abeli ko ba kolokoto ba biloko ebibala po basukola bango ba mai ya pondu bazwa pondu katoliaka ba tuchango ba pakoli na nzoto po eboma malade wana ezali normal wana penza obi Nzambe merci commando ki soki ndoka koi comment so ba beti ka komba ko kakate akufa mbala kasi bango na bango milimo wana kindo na basali komba kutali ba bango na lobike so kaka ndeko bo beti komba kufa mbala mais kompo ko beti kaka komba Jésus par la foi est-ce que mutu ba ko beti komba kufa wana siko bango bango za arme bango na bango ba okuna beti okuna ina arme na kindo mabetani ngana letinga siko na robeto na kombo te na yaka na kombo ya Jésus na yeka na makila Yesu yo na lobi pas na ko utiliser peut-être ba arme oyo Moïse a utilisé ba fléau na tindele ngo ba nandeka yo na lobi batu nyoso ba priya ka ko ba sambela Nzambe ba sana résultat na bango ya bien ko ba zoka après avoir prié na ba acte ba posaka mais il y a des actes tradis oyo s'appliquera pe et traitera pe bato et sungara pe mais loko les Nzambe non ya Noël non il faut pas encourager ça ceux qui nous soit seli ba pratique na ma be po so azwa solution ou bien guérison beni mais ya Noël et ça carré tout parce que outil Nzambe te non dans le but que en to confondre te nganga panganga non mutu pa yo poko sala no ignorant ozana onganga te mais ba kosu ba lobi sala eloko yo pona likambo selo yo po yebi na ote ozanga te mais o pratiquer ba acte oyo bato ba be ba salaka o koti déjà dedans yo faut boya ngomba la moko vous comprendre OK bon to kota kasi merci beaucoup na zuma te
Ya Noël, amen. Eh, tokota pardon. Eh, Nzambe. Non, on a les mêmes à apprendre. Ils ont passé te poser la question au peut tout en autre. Je peux au cours le babos on a vu quelques notion. Réponse par rapport non, c'est bien, faut qu'on tourne, hein, faut qu'on tourne parce que batumi bazana ignorance. Faut y rappeler soutien, faut autant la parole de Dieu parce que dans la parole, on va découvrir les cas tout temps sur pour ça qui par ignorance, nous aurons qui contraire avant Tanzanie. On se soupé donc il faut autant la parole de Dieu nous aura délivrance la parole. Tout ça là ignorance c'est belé. Tout péché est pardonnable. Tout péché pardonnable. Tout péché pardonnable. Selon Nengi Bibelobi. Mais comment ils ont versé mon Isaïe 41:10. Dans Isaïe 41:10. Tout ce qui fera querelle contre toi, tu le chercheras et tu le trouveras plus. Je suis ton Dieu. Amen. Non, pardon. Alors, nous sommes au salon. Ma belle. C'est ça? Non, Nzambe te wana ezali une verset à pardon, c'est que Nzambe a été capable de moment. Mais oui, Nzambe a oui. C'est quoi moment mutu na péché? Bon Nzambe a boma ki banguna David ndengeni. Yoka oboma na péché. Hein? La koboma yoka te. C'est ça nga bomio c'est que péché est en évidence b les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous les verrez plus jamais. Donc, à Rosouk, ça n'a pas à ça qui va longa. Parce que balobi, batama be, anzama longo là-bas, on a mon kilé. Ceux qui ont un mouton, ils ont nyoko la moi naie. Ati, habiti, tika, ozo tika, tamonsko que ozo nyoko la moi naie. Alors, à longo la yo, nzamba longo. C'est l'autre demande. C'est l'autre demande à mon année, on signe pas nzambe, nazo mona passe nazo kokate, ça lisanga, c'est ça? Te mais ceux qui ont mozana, okoi pe osenga non nzambe te. Mais nzamba zo takaka, honnêteté na justice na yo bitumbo bazo bundisa o sans cause. Yo za ignorant yebite. Nzamba reçoit place tout nzamba okwakana, a reçoit place a obunda na place na yo. Au moins, tu as dit que 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 tu as dit l'ignorance, tu as dit la paix, tu as donc c'est ça. Donc c'est ça. Tu combien? Il faut voyer. La Bible est vaste tellement que interprétation de. Ma parole pour l'interprétation de ma Bible. On était perdus. Mais c'est ça ici, non? Non, c'est pas ça. Bolingi Ote. It's closed, right? Yeah, they're out of. What about the room? Why? The room is why? The room is kept. Well, we found they out of business. Is that closed? So we found the room is kept. Room is kept. That's not bad. So those are the other attraction that we can do. Okay. Yeah, so. Famille Nanga, Nzambe apambola bino, tozo passer week-end ensemble. I think that's over there. Take a flight. Ah, il y a nebet balobi oyebi quand même Bible là, c'est bon. Non, mais il mingi te naza quoi apprendre. Pour moni papa botanga pas à pasteur hein. Absolument plusieurs fois. Ma femme est maman pasteur tous les jours ensemble là. Sonaza na kinami ko sambela na kitambo. Pas porte na lombe, tant super na kino semble pas passer au walisa. Mais autant un peu Bible. Il y en a moi qui faut zonger la Bible mingi. Non, Bible ça pas tandamba belo. Mais oyeba ba verset mingi. Na linga trop oyeba ba verset trop parce que c'est tout. Maté amour pour ta terre, je n'aime pas ça. Oui, ça m'a tellement été à quand. La monnaie m'a été dérangeant pour le bila quand maté. On est dans un coco. Au coco, tu es à famille Nanga. Au coma, na mona au causa na carnet na au coma. Et là on dit bien na sepela na oso ok église. On a toujours na verso ya o ma pata le maté à mon baté. Kakol. Sleep. He's sleeping. Jésus-Christ. The laser tag. Ma soeur de petit Lali. Did you find? Yeah, we found one. The laser tag. Donc il y a un souci. Ma belle est exactement mon nez que chaque ligne il faut. Non, mais parce que tout ça est là.
Hiver, problème sous bakangi. D'accord. yango na ba iloko mo mpata na singa ka ba famille oyo toza na kati ya Afrique na Europe iloko liboso tango za penda za na bana za famille faut chanzambe liboso. Bien sûr que oui. Musala no sala ka o kenda coopération ça va faire no ça na yo sala ka mto Amen, amen. mais o chanzambe Wana polo ngola pongi oyo ki mamtolo à part wana susu vraiment so biso nyonso avant olala loka liboso osambeli famille deuxième sambela pona mboka donc sambeli ka pona mboka mais yana je l'ai fait non non nabi batu nyonso nazo na ah oui ça bandeko ba frère ya pata andimi na eta msupe message ba ko transmettre na batu nyonso bosambela ka pona mboka oui mboka parce que na ba konzi et dérangera bino mais et puis tala ile mona koloba. Oui, bien, Nalanda. Badozo Sengo Esaï, wana olobaki combien? Esaï 41-10. 41-10, tu es sûr, hein? Botana ka bomona. Nzamba lobi, ou azo bundisa yo, ou azo saloma. Vladi check un peu les Esaï 41-10. Nako longole na mukili. E bank sanga mabina bi. Nzamba longola na bata mabena mukili ko. Ça dit mon a l'air nini ko? Yo sala mutu bolam chaque fois. Mais mouton a ça. Il y a un témoignage à faire. Pardon, pas ça la kokakama. Ça veut dire longola. On vient à gêner pour la moto. Au gêner, au PC offrande, au PC action de grâce. Au PC ango, au bout. Mais babenga nzambe nyamane tumbati. Yoko kamwa obi papa ennemi no wana azobela. Ennemi no wana azasu bienté. Ennemi no azana koma yozo banga. Yo salé le côté. Nzamba bité mwana na ngapi. Pose la calme. Mwana na ngapi mona s'occuper na ye. Tika na s'occuper na yo. Nzamba na mwana ki verset wana. Tala omonia masolo ngana zo betela bino. Nzamba s'occuper na banguna na biso. Na ko beta masolo te. Na beta masolo ba molili. Kolo fo sala ka bona sana tante. Comment se fait ngana kumisa masolo molili taki na zanga na contrat kuna te. Tamaka. Azana ngamuta kuna te. Fona kumisa ka nzambe. Même nzambe pas rappeler. Omoni nzambe déjà azape mutakanda wakoma miwera sona za mwana na ngana pesa ga nyoso na pesa ye wengi na pesa ye ba plein na pesa ba stade mais nzambe pourquoi ba takataka ça mais comment ça reconnaître ngati c'est ça na pesa ba le succès vient de yango omona kampata chaque fois na bandimu na nga karso bolandi Dieu n'a jamais été corrompu. Dieu n'a jamais été corrompu. Tout soit na biso na basali ya nzambe. Temeya ne kobosa na tenzamba pesa ra succès. Si ça nzambe e umelaka, omoni loko nzambe okokuta na ba embuscade, okokuta na ba leo et les bas. Mais comme ça nzambe tu seras toujours là, tu auras toujours ton succès. Parce que Satan ko pesa yo, ozomona ka ozokende tango ko kende keli bela montre ko différence ya wana. Ya on ba ke Satan pas pesa ra succès. Mais ya ye e umela raté. So ipe keye kenara libela. Mais ya nzambe les locaux soit moins basse baisse le haut économique aux akana succès na mani tikana mais tu maintiens dans le bel côté nanga mais on a toujours non où est raso dans le bel côté nanga dans le bel la kana ngai dans le bel côté na biso on a le bar chaque fois ceux qui n'a bien remercier nzambe te nzambe na ngao separateur mona na za ingrat aux ingrat na bona za ingrat devant nzambe. Parce que le lot tout le monde a bambou sur le bingandi na zabu na biloko nzoto ngana biloko nzoto ngana zabu oui baba banga mutu te quand on parle de biloko nzoto et puis biloko nzoto et obunda na biloko molimo c'est ça la différence baba banga raté bonga na banga pourquoi tala makambo comprenant mo te papa collectionner l'air to réfléchir trop pour nanga on perd de temps pour rien sambela zala bien na famille na yo zala bien na mos na bana na bana vie na yo équipé na mobuté ba pexi vie na yo ti eza ka reconnaissance na nzambe na zo sala ako salobe ngalo bangelo moko na zo répéter loko encore ba passer o bayaka wera sonne mozabwe wera sonne okoma passer wera sonne okoma bien mais na déjà passer on a déjà oteyaka déjà mosala nzambe ça ça l'hypocrisie est-ce que so okomi passer on a peut passer parce que le jour on a baki non wera sonne atiki musique na bano sambela olobaki wera sonne atiki kisi akoni ko sambela siko batu oyo
bazana besoin de m'appeler la wera déjà ba kepe ko simba kisi ba ko m'appeler na mbongo ba ko ma bien après ba ko samba au favoriser Satan donc au tina batu ba zoa dans ma vie donc on a aussi bino la bagelo ko moko na succès na nga oyo na no fuko mena ka nzambe ça la chaîne de prière na no pesa offrande na no pesa ba dîme na no binda kaka fort et puis pesa offrande de grâce na no yemba ka ne la yemba ka ba sologe ko zanga te mais dans le Seigneur waouh ça pas problème te nice oui ma obi na boy elo mona ba bande ko nga soza na ba question au lieu qu'il ne gauche à droite il y a caché même pas comme il était dans la privé dans le profil dans la oui puis l'autre comme il peut éviter journaliste a posé ma question pour lui ça va bande ba maman apesinga comment on dit quoi la belo na pesio la belo mali les this is la belo donc c'est-à-dire na bossa comme na sorry muto comme okoki ko encourager te muto sala mabe bon après ana ba chroniqueur ba journaliste ah voilà c'est ça que je dis au moni to comme na problème moko lelo na ko na biso et comme ko déranger na ba fan ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba comme ko utiliser ba gros mots moko même biso dans la monde la musique tout ça là ba kara na haïti je ne sais pas épidémie au bout wapi je suis bana bazota la Facebook bana batala ba TikTok mon émission donc ça dit beaucoup de choses ba polémique de ma famille de ma foyer na éviter si quand on y a reposé ma question on montre quand ta polémique pour la vie pour je balar na yo je préfère na ça na ba émission te so ko kubisanga inshallah mais ceux qui osana besoin ko yeba bakambe pa na na profiter quand on va live à mer na bandimina na piste un message na ngakuna poser la question avec sa permission na lobi nanga so beaucoup jango na place na mission mer na lobaka bochango na ba TikTok bochango ya pas problème essentiel que na répondre yo à travers émission ya même pas d'assistance parce que il sanga le soir je me souviens dans la salle émission au moment lobi nango okofinga mama batu lobi nango côté pour le bika mabala lobi nango komi ko sala ba bêtise o komi ko sala makamo ozo se pressa ba tuté so l'air dans la salle émission ba lobanini oui, raison à qui peut encourager mon temps au fin je préfère mon série. Au salaire l'émission mais non, quand pas ton monde live na yo. Quand na e so ba bazar la pièce ko ba makambi pa na. Passer par yo. OK. Yo pour tenir la question on a répondre à travers émission c'est tout ça passe. Au ko former nga pe na poser ba question hein. Si comme nous tout dans ndeni ba tomba nous poser ba biso yeba. Donc il faut ba tona na tanga ka. Neto sola pe boy. Ah, donc na tangi na iba lobi boy. OK. Na ko répondre mais à travers ni na mais bon en fait tant que je peux m'aber parce que na ko kota monde na sa musique là c'est ça son boulot. Je la monika na ko on est sur. Te ba ko poser yo ko sa ngo pa na on live na yo. Ouais par exemple. Na ko zo ba question ba poser na question. Non, il faut comprendre pas ta bandimina yo. Gaza failli monena ouais. Baza pa na bisoté, il faut dire la vérité, c'est deux choses différentes. Mingi o balandara yo et pas na biso bazati. Oza makambo na ba prière, ba foyer, ba famille, c'est différent na biso donc tant je peux nazo profiter quand ba tozaba bino le bana ola a le bela biso mais ils aura pas ouais famille na ba linga mingi ko yoka yo. Olobi mingi batika ope ma famille na ngai donc ya Noël a soli na bino. Dès qu'il lobby de temps en temps banakoya ko pesa rabino ta moi ba moral. What is this? Take a flight. Take a flight. Ni it's an activity. Les activités. A lot of them are closed because it's Babylon mingi bakangi po eza hiver. Tozo mega kozwa o eza ouvert. Hein? soon. We'll leave at 3. At 3. At 3. Not 3. You tuni kini. What time I finish? Tuni what time we finish? Ya oye pas lobby. I leave at 3. At 3 dans 3 heures. Ah, we leave at 3. At 3. At 1. It's 1 7. 1:47. I go to Chicago. Yes. Okay.
I know, I go to... Batuli ya noye la sambelaka wapi. Ya noye la sambelaka na ndaku, m'église na ye akendaka eza na mefa epai ya apôtre Malombe na Kitambo. Bazo tout l'église au sambelaka. Faut plus savoir précisément, précision bien. Mais de temps en temps, ça le rappelle invité par un pasteur Walé, ça c'est ça. Hein? Mais église n'a pas papa n'a donc apporte Malombe na Kitambo. Et pas n'angazaka ka collaborateur. Mais tant l'église est fou maman. Non. Donc comme un guest. Nzambe azam moko l'église zebele. Voilà, il faut. Nzambe ka moko. Nzambe même na bandako bandimi. Nazota. Nzambe pas na bandimi na yo. Na bandako na bango. Voilà. Ah, vous avez besoin mon abana. Ah, exaucé. Exaucé après une beauté. Il a dit faites-toi voir. Il a dit derrière. Okay, finish. Bon, ah ouais, non, non finish. Tu continues à jouer sous. Ah non, les là, non. Ton compte à notre basso les années après la 4. C'est mon téléphone. Non, on a un téléphone, on a dit. Oh, Exo. Oui, il y a Noël, attends. Non. Obenga. Hey. Lunette nanga ya Noël. Nabima na 3 manettes. Ah. Ah. Oh, Jesus. Hey. Yaya, on dit côté to vendra toi à liboso, hein? Hein? Côté to yara toi à liboso, to vendra côté. Bah côté moi yango, hein? Oh, si tu sais, tu as sur mon touka. Et bon côté, biso na qui parquet. Au parquet. Ah, ton côté là, ah ouais, ok. Oui, naza bracelet na loboko, na longola. Ah, ok, pour la porte au côté de la gère. Ah, oh, ya. Maman, la voiture, t'es. Oh, et bien, dans le problème, des fois, si on a une carte, famille n'a pas de carte. Alors, je suis obligée à continuer. Mais nga moso na moni na ko place mo ke na ko kata na kata. Eza vidéo momo o esala ba vie belé. Ya ni. Ya nowe. Ya o pesa ba. Ya nowe la yi. Ba fa nous ça ah bah qui shalom. Ah shalom. Ye mo peut arriver dans Instagram 3 jours à Bamba. À peine. Ah là là. Oh, pas la fond là. Ah, ton côté là. Tomate là wa. Tomate sincère. Tomate sincère. Il y a combien de niveaux? Ah, pour biso linga so mingi escalier. Le bas de ce niveau moulaï ma case. Kako yango mi libela. Te na ola kaye rai su pole to petuna aganga te. Okuna suni. Baba chaka pela ba ekwazo na kingo. Na éteindre bien. Ok.
Voiture. Il n'y a pas de gabaja voiture. Yeah, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça. Il y a une gabaja voiture. Where is Exaucé? Yeah, that's what oh, papa, on va faire ça. Papa n'a pas ma voiture. Mais oui. L'année basango soki pour Tokuma Tokuma pena libanda na esaki ya Noël a bona kwa na TV. Oh kuma pena ndiye na macadam. Mais oui. Neti peso bibi pe na prince. Mais moi on a été hein. Ya Noël na sa puis on a photo. Libanda ya na okuma ne to na macadam. On avait fait ça dehors. Donc chacun prendra sa voiture. Dans ta voiture na e. Donc so ozo manier peut bien te. So ozo manier peut bien te ozo. Mais on les a qui bien. Ya Noël on dit que na prince à solo donc pour bisu na prince à solo. Mais ozo kumbango. Débrouiller yo moko na ba vitesse na ba accélération. Bazo tout à peko. Bazo tout à. On avait pris le troisième niveau. Na prince. Mais prince c'est souvent il y a parc. Bah ça il y a un prince nango. Non non, ils appellent en train. Mais moi j'aime aussi hein, j'aime Yanga au Congo. Na okumba kona okatati. Pone yenu yo chaka ka na tu na ngai na okumba. Oh. Yenu mo etika na yuto za biso ba yo. Te ngana yana to a déranger. Yo kumba voiture nga pe voiture na nga. Papa kota e moko. Oh Jesus, on attend exaucé. Na gelo. Famille nga kate na otika no soto kotka la je. To tiki bino. What is that? One pay no law. That's just not a papa sepela. So you ya no era sepeli nga pena sepeli. Te azwa kaka bua comme ça. Famille n'a pas de tu as ton côté BBC Bâton de Moïse, bonjour. Zible Blaise, bonjour. José Ngombe, bonjour. Mira Makambo, bonjour. Et Noélie Kitenge, bonjour. J'essaie un peu de lire ma combo. Dans autres temps, ma combo. Blaise Magema. Michael Piquens a exaucé Mike Obama. Exaucé n'est pas ici, je vais lui dire. Merci ingénieur Clémento. Merci Junior Lucilou. Ingénieur Bilianga di Joël, merci. Coco Chacha, bonjour. This is where I got the big ball in the stroke. Yeah.
Julie Fouitouma, merci. Oui, Tati, merci. Itera Sango, merci. Ah, famille na lembi, nangina kata. Merci beaucoup de Guylaine Coy. Your fortune is mine for the telling and yours for the hearing. Come, let Zoltar tell you more. Yaya, Moutoua salue à ce Obambi na Braza. Attends, je vais à Saleki. Toi, banda awa. Toi, banda awa. There's one back by the pool. There was a guy out there. On attend quoi? Aujourd'hui parti. Comment ils ont connecté dans la chambre? I see you over there. Yes, you. Come on over and let Zoltar be sharing with you your fortune. Ok. Bon, famille Nangai, Nakati, l'état toujours en poto kota na aventure mususu. Soki esengi nazwa image na rozwa. Merci beaucoup. Hein, nazela muke. Hey! Ah, nazela muke. Ah. Nazela muke. Ok, nazela nanu. Eh. Ouf. Famille Nanga, donc voilà. Chérie, c'est à Istanbul, na Turquie. Si côté, le bon passe, hein. Le bon passe. Bon, là, dans le temps, il y en a là au Kota Kumba. Hein? Yaya, essaie de rappeler Tonton Pichu. Je ne sais pas le prendre parce que dans sa live. Il a dit, bah, oh, Lucas. Merci beaucoup. Donc, Nzambe à Sepeli. Dengepe. Binobo Sepeli. Merci beaucoup de vos grâces divines. Merci beaucoup de Anne-Marie Boulaya. Merci beaucoup de Niclette et Chubala. Merci beaucoup de Monka Wendy. Toza Libanda ya Chicago. Bozo mona te ndeko Belly Shop, Belize, non. Ah, bonga mona biso, hein.
Il y a un moussala, hein. Je pense. Il faut donc que tu bois un peu, faut que la raison comme non. Eh, ça, finana. Eh. Faut que la comme non, surtout plus grande. Stella Mathias, merci beaucoup. Armstrong. Bozo monate, ah, ok, kasi poto vandi nanute. Bozo la nanu, celui qui a une activité, na l'activité depuis la 4. Oui, papa, ça très bien angolo en Zambie. Tu en avais besoin. Votre camo, mais là non. Il y en a la vente qu'on a de l'autre côté. La vie, a besoin de ça en mode. Ah? Si, si. Je suis dans la station et puis dans la ligne. Je suis dans le 4. Ouais, un peu, tu me donnes. Gelom ya lumbo, ce qui n'a moni na otang. Gelom, on fait comment? Tu es là, t'as ça? Baza boine exaucé. Il y a déjà habillé. Fumbo na ifona lamba ngolo. Ni na onse. Grâce à l'entreprise cosmétique à créer. Oui, Ndeko Jazzer, l'amour ne vieillit pas, hein? Jamais, jamais. Hein? Kakol, bazo lukayo. Yane ba luka bidonga bi opema. Nabi autos la nato bana activité. Dommage que l'activité mingeza au kanga parce que ça hiver. Il y a un autre pour na ka oeza ouvert. Hein? Non. Faut oyo papa au sakana. Hervé Zanga. Ok, bien. Et je sais qu'on parle comme ça. Ouais. Oui. Entre Moussoukouna. Ok. Ok, Yana, tu veux côté Kuna. Mais je sais la bonne côté, bah vite ok côté Kuna. Il a dit Ewana. Président Abino Azali, alors Simanangai. Il y a aussi c'était. Ouais. Ton côté déjà. Eh. Tiens, ah, t'es ok. Hein? Na yokati. On répondait. Allez, venez. Oh, ah, oh, ah, d'accord. Non, c'est seulement les comment on appelle J'ai dit, ça c'est quoi mon ticket? Tu as fini? Tu as fini de boire? Tu as fini de boire? Tu es sûr? Ah, il y a un banc ça. Pourquoi ça tout là?
Papa, oui. Bat basé belé magé ma lili hein. Mais bat baé ka ko enjoy. Tu n'as pas ça. Ne peux pas payer les banques. C'est comme si on va chez Daddy, hein, là-bas. Vous voulez faire quoi? Le magasin là, côté, il y a... Ah, alingi papa alingi yango. Puis tu m'as bengi pour magasin ndako, comme na ndako. Hey, hey. Allah la raba pongi. Mais abaki yango, abaki soki yoko raté vendredi ou ya samedi dimanche. Ici, Adam on a potoyé vite. Il y a une qui t'attend. Ah, c'est là, yo. Il y a Noël. Pour nous lire, non. Alia na qui? C'est que la somme, hein? So when you get home, just let me know. I must text you the coach too. Yellow, yeah. Yellow. Yeah, my birthday. Batu balati bakioji baminde msu bakipala bango temboka na bangochi. Malili penda na ndenge ya malili siko eza na ngote bamsu pe ezali basinyaka. Bamsu ba okota piscine ti siko. Na ba jamais. C'est notre tour. Let's go. Let's go. Where's your tickets? Hey, my ticket is in bag. Okay, come on, guys. Daddy, where's your tickets? Yaya sort na ngweza na ndenge ni nyao. Where's your ticket? Sort na ngwa eza na ndenge. Yaya a eza na ndenge. C'est dans quel avion? Tomati na avion. Ah. Oh, c'est ça. Tomati na avion. Eh, Zabé. Yaya, je peux entrer avec ça? Hey, Yaya, sorry. Nani, kakol. Yaya, kakol, please. Oh, Azena. Nana, bah, ouais. C'est là. Bongo. Ndene kwa masonge mene nga baplanga. Yo penizaka esprit misika. Sika na waka. Pak eza te awana utikela ngi silaki. Mais oui. Mais parce que na zaki na mota. Mais ya mwana. Nanda ko bengo lobi pona yango ti. Lobi nanda ko bengo lo ya mangata. Lobi nanda ko bengo. Tu peux l'expliquer de la musique. Et ça sentir. Et ça encore la viande. Papa tout n'a déjà.
destinations around the world. Please store your carry-on items in the bins provided next to your seats. These include cell phones, hats, sunglasses, purses, and sandals. When you take your seat, please wrap on your leg. For smaller passengers, mais je vois papa Alanda non ba formalité photo donc faut d'accord un peu vidéo photo là ta ceinture zela non yaya awa to kotu ba bito cha ba ceinture to kata ba vidéo toza to maternité na avion kuna toza donc toza na kati bo ikobanga mais bah bien que tout ta ceinture. Papa là là. Tout temps moi na désert voilà. Majestic cliffs of Big Sur, Kaczynski Bridge was built by prisoners trying to gain time off their sentences for good behavior. Zermatt is the highest and largest ski area in the world, with guaranteed snow 365 days a year. Guests can ski across slopes in both Switzerland and Italy with beautiful views of the Matterhorn. Big Ben is supposed to be called the Clock Tower. Big Ben is actually the name of the bell inside. London, Iceland. Many of the iconic scenes in the wildly popular HBO series Game of Thrones were shot in Iceland. Visitors to Iceland can enjoy a number of tours through the show's filming locations. The Great Wall of China is the longest man-made object on Earth. Its total length is over 13,000 miles. That's equal to half of the Earth's circumference. A Valencia orange goes through a ripening process called re-greening. The fruit goes from orange to green and back to orange again, producing more sweetness. On a sweat. Stockholm is built on 14 islands, connected by 57 bridges. Each island has its own unique charm. Violette. Donc, tu as un bon animal, mais ma biso. Après, après, tu après, tu as qu'on a avion. Ethiopia is home to the Danakil Depression, the lowest spot on the African continent. It's about 400 feet below sea level and contains a large number of volcanoes. Athens, Greece. Athens is Europe's oldest capital city, and at 3,400 C'est years old, aussi, it's faut one of bambou the nyoso. oldest cities in the world. Australie. Sydney. The Sydney Harbour Bridge is one of the longest steel arch bridges in the world. It spans about 1,650 feet, carrying 8 traffic lanes, train tracks, a pedestrian walkway, and a bicycle path. German. Allemand. Sleeping Beauty's castle at Disneyland in California was inspired by Neuschwanstein Castle after Walt Disney visited the castle with his wife, Lily. Because each stone at Machu Picchu was cut precisely to fit, no mortar was needed in the construction. Amazingly, its structures have been standing for almost 600 years.
Oh man, yeah, what? The Marshall Ford Lighthouse in Fort Clive, Maine, was featured in the film Forrest Gump, starring Tom Hanks. This is the site where Forrest reached the Atlantic Ocean on his cross-country marathon run. Built over 1,900 years ago, the Colosseum remains the world's largest amphitheater. The world's fresh water is frozen in Antarctica's ice sheet. At its thickest point, the ice sheet is 2.7 miles thick, the size of Mount Everest. You're about to experience a flight of a lifetime across all 7 continents through some of the world's most amazing destinations. Get ready to step aboard World Flight. Toke siko embarquement. Toke embarquement et puis kuna na okata live. Mama, tu as bien au soir. Le téléphone? Non, ma téléphone. You really phone here? Bon, tu as live, hein? Tu as ma téléphone là. Non, mon avion yango sko to koti sko na avion yango yo. Moni tozo tika bilo nyonso to koti na avion to tika bilo nyonso.